na bisika nyonso oyo bozali kolanda ngai partout dans le monde entier ya lola yeyo leke bakulutu na ye ndeko na bino. Napesi merci mingi na Nzambe ya lola apesi nga lisusu makasi ya koya liboso na bino na ntina ya ba réalité ya mokili. Bo continue ko s'abonner bakulutu na ngai, ko partager, ko aimer, ko like et ko sunga ngai ndeko na bino. Nazo pesa merci mingi na bandeko nyonso o basalaki intervention na lisolo na biso oyo euti koleka ya pension alimentaire na bayeba bengi na bayeba commenter vraiment Nzambe alola zongisela bino ya mingi koleka. Ndeko asengi merci pe nga moko lisusu na sengi lisusu merci beaucoup na bonne volonté oyo bolakisi. Voilà na ye bakulutu na ngai. Tomoni na titre na biso wana losambo ezali important makasi na vie ya biso batu. Tokene ko découvrir ngai na bino tolanda. Eza na ndeko na biso ya mwasi azala ko boko ma na ndako ya grand frère na ye. Ba parents bakufa, grand frère azwaye aboko la kai. Alors grand frère ndenga koma ko boko la ndeko na biso ya mwasi, mo ba mbule e pusana ki mingi, grand frère akende ko kota bikota. Bikota kota biso moko to yebi yango ndenge zalaka bisimba pona kaka luka zala muntu na vie azwa ya pressé o babengi ba courte joie en quelque sorte yango wana kuna ya kendaki bapesi ye mibeko bayebisi ye ke biso koto yo mibeko ezali kaka ke ndeko na ya mwasi bino na yeboko koma couple na ndenge ya butu na ndenge ya moi boye ndeko no pe wana ya mwasi wana koki kotika la kobala te. Bandeko tolanda na bokebu nyonso mibeko bapesaki ndeko na biso ya mobali oyo akendaki koluka vi na lombangu nyonso na bikota bayebisaki ye ete mibeko na biso ezali okokoma couple yo na ndeko na yo ya mwasi bokoma couple na ndenge ya butu na moi boye te. Mais kubanu kosalima na ndenge ya butu. Alors na moi pe ndeko na yo wana akoki kotika la kobala te. Akoki kotika la kobala te na vie normale boye ndeko na yo wana akoki kotika la kobala te. Yango mibeko bapesaki ndeko mobali. Alors ye lokola zalaki deja na leki ya mwasi na ndako azaki kobokola. Leki na ya mwasi ya bokola parce que ba parents basi bakufa ya bokola ka leki na ya mwasi mibeko wana andimaki ngona bopeteneso parce que amonaki ekosimba nango pona ndaku na ye aza deja na leki na ya mwasi abokola ka bandeko mukili eza na makambo ebele bandeko na ngai e bandiko sale mabongo na ndenge ya butu bakomi lokola mwasi na mobali me ndeko na biso ya mwasi ayebaki te. Soka lali na butu alotaka lokola zali mwasi ya libala. Amona lokola zali mwasi ya libala. Me na moi boye aza célibataire parce que azaya kotanga nanu. Me na butu soka lali amona lokola zali mwasi ya libala. Nzoka nde zali misala ya grand frère. Oyo ba yebisaki ye kuna ya kendaki koluka na bikota. Alors ndeko na biso ya mobali azalaki pena kokipe ndeko na biso ya mwasi oyo makasi. Azalaki pena kosalela ye ba dépense. Likambo nyonso ndeko na biso ya mwasi akosenga. Grand frère azalaki ko hésiter te. Il faut kaka asalela ye dépense. Semeki na yekutu na ndako akomi kosala zuwa. Leki no ya mwasi soka sengi kaka eloko mbala moko pesaka. Soka kotika demanda likambo réaction mbala moko. Na komprenaka te boye pona nini. Mobali ya baloli yango ke non bino basemeki bozalaka boye bolinga basemeki te. Biso nde toza boye papa na mama bakufa. Ngamu na bokola kaleki na ngai. Naza na droit ya kosalela ye nyonso o nga na lingi. Iyo lingo komisa ngo mabe pona nini. Ntoka ne mwasa bato aremakaki ke kosunga leki yango ezokolekisa ba degré. Yango amekai kotalisa me mobali na zongisi ye kaka na cadre ke eza lokola mwa zuwa moko zosala parce que bino basemeki bolingaka basemeki te. Nzoka nde ezalaki nango bongo te. Ezalaki na cadre que grand frère asalaka bongo parce que ayebi ke ye paza na intérêt.
aza na intérêt na leki na ye ya mwasi na makambo ba yebisa ye kuna ya kena na bikota kota. Tellement a respectaka yango. Asalela yango tangu nyonso. Yango na pe zalaki soki leki ya koti demande, soki leki ya senge loko, soki leki ya salika bo, mbala moko apesaka ye. Parce que yebi yepe na sima leki mwa intérêt na eza wana. Mendeko na biso mwasi oyo ayebaki eloko moko te. Kaka na butu alalaka lotaka bandoto lokola zali mwasi ya libala. Mena moi boye non, esalemaka mingi mingi na butu. Azalaki pe na vie de prière te. Kosambela pende pa na ezalaki mwa rare. E umelaki mo bambule ebele, ndeko mwasi akompe na université, mibali pe bakomi koya pe ndenge ezalaki balinga ye na cadre libala. Aye na mobali wa lingaki ye aye kolakisa grand frère ke non grand frère nga na zui mobali. Mobali yango asalaka nini? Ote mobali yango aza divorcé, aza na bana mibali. Grand frère lubi non. Yo zana nu jeune fille. Libala kaka ya mbala katabo mbala moka kana mobali oyo aza divorcé aza pe na bana na ye deja. Eza kitoko te. Yo yebite makambo nini oyo ekabola bango na mwasi na ye wana. Epu baza deja na bana. Oyebite ke bolingwa bani sila kate. Bana na baba noko benda ba problème na kati ndako na bino. Malamu kutoke noko linga mobali wa kufela mwasi kasi o aza divorcé te. Grand frère apesi ba raison moko ezo mona ke leka suki. Azalaki na choite yaya mutaboko langa, yaya mutasala nga nyonso, yaya mutafutela nga I classe, yaya mutalati ngai ba kado koloba te. Na yokela yaya atosi. Atiki mwana mobali wana. Yaya sala ki bongo pona ndenge ba yebisa ki yeke leki na yo na vie normale boya koki ko bala te. Do ba raison nyonso ana apesa kitango leki amemeli ye mobali ezalaki na onga kameka kaka ko bundana kaka po ebalana na ndenge contrat na ye ezali. Eko leka mwa mikolo leki ya lisu na mobali mususu. Mobali yeyo yaya na eko lakisa ye omona asalaka musala nini aza ndenge nini mobali yango yebisanga nani makambo na ye. Ote yaya yeyo tozana bango kuna na université aza vraiment très bien na sepeli na ye boye na boye aza ekolo nini o aza ekolo songolo abino na sepeli na nga na ye makambo nyonso na moni na ngai sava me ekolo na bango naza na mauvais souvenir na ekolo wana soka zalaka nekuti ekolo mususu wana sava me ekolo oyo leki na nga non na koki kolinga te okende komikotsa na ekolo oyo. Donc yango pena raison na lingeli ete. Mais makambo nyonso na moni ça va très bien likamba pas ezate mais ekolo na bango en tout cas leki na nga na lingi te. Soki kutazala ke ekolo mususu ça va. Mais lokola za ekolo oyo ekosimba te. Leki azalaki na choix te bandeko. Toujours koyokela yaya aveuglement lo sambo mingi te ye mutukati na ye azomona ngo normal nzoka nizalaki anormal yaya azoboya mibali wana pona intérêt na ye bandeko eleki lisusu mwa mikolo leka ye lisusu na mobali mususu yaya mobali yeyo oye na aza nani koma oyo yaya aza déclara atanga oyo yaya aza diplômé aza quand même na diplôme na ye tango asisaki aza quand même déclarant ya lobi wapi yo ndenge nini yo za na université okende kolinga mobali aza diplômé leki na est-ce que ozo raisonner ozo pena temps pende ya ko raisonner ba déclarant bazana makambo ebele bazana ba relation na bango ebele atela makambo mutuka o atela makambo mutuka o atela ba relation atela boye na boye et puis aza diplômé yo za na université ozokende kolinga mobali aza diplômé. Pourquoi oza pressé leki nanga? Na sali la ko makambo nyonso za nango posa na pesa kayo. Okomi ko swisa nga motu. Oya na mobali oyo te. Oya na mbalo oyo te. Mibala ngo pe ozoya na bango bazo kokisa ba condition oyo ngai ya na nazolinga ezate. Bango nyonso koya na mutu boye kaka il faut kaka eswisa nga motu. Okoya na mutu boye il faut kaka eswisa nga motu. Yo moko avo ya na yo oyebaki ko raisonner te. Oyebaki ko calculer te ke mona mobali aza diplômé nga naza na université oya ko présenter pa na ngai ya na yo na lingite NON na ebisio non na boyi na mutema moko ko chauffer ngai mutu te nyonso wana yaya azo sala kaka pona ko batela contrat na ye
contrat na ye oya signaki. Pona ko batela contrat na ye, leka ko yana mobali azoko lukilonga ka mitif, azo lukilonga ka ba problème. Leka zalaki na choix na se ya aveuglement yepe. Ayeko boya lisusu mwana mobali wana ya misatu. Troisième mobali ye wana aboyi ye lisusu kaka na ndenge yaya zali ko pesa ba raison. Bakabwani. Eko leka lisusu mwa mikolo moko lisusu kuna kana kati université akomi ko lingaye. Bango bazalaki na ane ya suka, bazo silisa ba mikolo na bango bazo silisa. Ndeko na biso oyo azalaki na mwa ba deuxième, je pense qu'il fallait passer troisième. Mais baona mususu bazalaki penza bazo silisa baza na ane ya suka. Tango bani ko lingaye atali mwana mobali wana baza ekolo moko na ye mwana mwasi yango. Atali pe na ndenge baza na ane ya suka zo silisa classe. Aiko raisonner, na memela ka yaya mobali moko boye, tozaki ni koto na université yaya sepela kini na yeme eloko ebomaki ezaka ke ekolo. Lokola oyo toza na biso ekolo moko toza pe na université, en tout cas Jésus sait que mbalo yaya akondima. Parce que le même condition aboyelaki wana mususu mais ekolo kaka mute dérangeaki. Alors lokola oyo pe ekutani toza na biso ekolo moko ekosimba nango bandeko, mokili makambo bandeko na ngai. Ba mama nanga ba yaya nanga ba kulutu nanga ba noko nanga mokili makambo. Munoko ya ngai kasi lisolo ya ngai te bandeko to landa. Mwana mwasa beti calcul na ndenge na ya comprendre kaka ke ya mbalo yo yaya akondima. Nzoka ndeko boya ya yaya eza ya condition ya ngonda zo boyelaka. Ndeko mwasi ayebiti. Mwana mbala tanga ya kolinga ye azwaki mwa retard ya ko informer grand frère. Baba nina niko evolue na mwana mobali yango. Mwana mobali alingaki ndeko mwasi avandaka pa noko na bango. Noko na bango wana aza pasteur. Aza pe na église kaka kuna na kati ya lupango na bango ndenge bavandaka. Alors mukolo mususu garso alobia atoleka ka meme mone sikanga na vandaka epa noko na biso. Tango amemi mwana mwasi kuna bakoti a présenter pe epa ya noko. Noko vuma mwana mwasi nazo mposa pende ezali soki penda makambo ekosimba. Un jour na fiancé ye suka to ya kobala. Noko lokola zalaki passer tango atali mwana mwasi, ayebisi mwana mwasi na osambelaka wapi. Mwana mwasi alibite noko église bende ya siro na sambela geza na ngote. Mais nazalaka na moko bona okenda kaka mwa groupe de prière, mwa boye kaka mwa place mo bazobondela na sambeli kaka mais au place bende ya sir. Ko eboye na boyo na sambela place boyo na sambela na église ya pasteur boyo en tout cas ezate. Abina moni mikakata mipana yo wana noko ya mwana mobali azolinga ndeko mwasi ayebiseke na moni mikakata mipana yo ndeko mwasi fo obonde na makasi ifo ko luka penza église obanda ko sambela na moni yo na mikakatano mwana mwasi alobi noko na moni awa pe église eza awa oleke na mekasusu ko tambula bisika mususu semie nakoma nanga ko sambela na église na ndenge pe neve na yo azolinganga ekozana ngo pe kitoko noko abia problème te merci na ndenge yo ndimi noko abondeli pona mwana mwasi wana abondela bonda en tout cas na ko sepela mingi nyonso yakaka na bondela ka pona yo ozosenga pena mabondeli makasi pona yo pona moni yo na mikakatano bandeko ndeko mwasi pazongi na ndaku ayebisi pe yayete ke nasina komi na mwa muntu nazo gele na no avana ya koyebisa yo ayebisi pe te yayeke no ye akomineti kozwaka neti ba mabondeli na ye mwa ba prière na ye epa ya noko ya ba garçon azolinga ye alobi te akomi kosala oneti na ndenge na ye soki awuti université ake na ye kuna epa noko abondeli pa na ye parce que ayebisaki deja ke na moni mikakatano epa na yo me mwana mwasi ayebaki te mikakatano ya nini me lokola azalaki mosali na Nzambe amoni sengeli kaba na kobondela pona ye mwana mwasi ndimaki na bopete nyonso akomi na ye koleka kuna mona babondeli pona ye aleki kuna babondeli pa na ye ye lokola siko bakomaki kobondela pona ye na ndaku koto ndenge grand frère système wana ya couple ezoko simba lisusu te parce que ndeko abandi siko kokota siko na mwa muzindo ya mabondeli ezo simba lisusu te kuna pe na bisika bato ya contrat bandeko na biso ya contrat ba remarquer bayebisi ndeko mobali ke yo ozotosa lisusu te ozosala lisusu te ndenge toyokanaki tozoyeba te pourquoi ye palobi ngape nazo comprendre te ayelinga mobali te namoni pete lo nini nango asali mais nazo comprendre te pourquoi ezosimba lisusu te balobi en tout cas sala effort zongela ndenge toyokanaki tosa mibeko soko ko néglige mibeko en tout cas oyo koyela yo matali yo ndeko mobali azalaki na choix te azomeka kaka ndenge kaka bayebisilaki ke fo bazalaka couple na ndenge ya butu
ndeko mwasi pa komi soki pa uti université aleki kuna pa oncle mwa losambo mabondeli prière tango akoya kotona ndaku ezosimba lisusu te bango na yeye ekomi lokola mwa kobendana na makambo ezanga nango ntina eye koleka mwa mikolo mwana mwasi aye soko kopresente grand frère mobali wana mosusu ya mine do 4e mobali aye kopresente ye yaya penza penza mbalo penza ntuke kosimba toza ekolo moko toza na bango na université ane oyo azosilisa na ye donc fallait que na yani banda kala mena zako jire na yebeka oyo okundima na oye parce que natali ba condition yo boyelaki baona mususu na oyo ya zana ngona ndepe toza ekolo moko yaya toza munoko mboka moko yaya ekosimba nango yaya vandini ya ebisi na ebiso ke ekosimba donc yo ndingo zabongo zo konteka ke non ndenge zo sisa classe akuzwa musala kusala na ebisi yo uzoki ne kulinga mobali azana na position te azana na loko moko te ba papier kaka na maboko ba journal yo na moni leki nanga mutuna oniti zo sala malamu te ozo ebisanga ki kalata zo sisa musala kalata zo sisa classe pardon akuzana musala ni yango bazo zelela ye obi batu boni na mukilo bazo luka misala bazo zwate ye mtazana na bande l'école na ba ya université kuna yende sikoba ke na obombela deja pesa musala ngana lingiti soki bongo tika na poso wana asisana na classe na ye akende koluka musala azu musala akomi kosala abongi na vie bonde tokotala siko situation so to suka na ngondengeni mona mosa sili mayele abiyaya mabeni nango ezawana ata na zelu bien na zelite ya zo sisa deja ne asuka yango aza deja na batu ne ba ko pistonner bisika ya ko zula musala soki lelonga na ngape ne na zabo na sisi na nga classe te nazo pusa na malembe soki tozana biso deja ngana ye letanga koto na oluka na sisa classe ye kuna komisilisela let akozone pe musala ya makambo keno malamu ya lobi jamais ozobeta calcul na futur présent na no moni le kama malunga te pourquoi ozolinga konyokolanga pourquoi ozolinga koyoka te yaya lobi biloba loba ndenga kezalaka parce que azotala intérêt na ye leki na vie normale boya koki kotikala kobala te yango bayebisaki ye na ndenge ya butu couple yaya na leki me ndeko mwasi ayebaka te tango akoti na nzela ya losambo yaya azokoka lisusu te aye lisusu na mobalo ya mine ekomi bango neti moko bendana na yaya leki alobi ntuka yaya na otika su mobali oti oboyi mingi yaya ngana kotika ete na moni eloko moko ya mabeya wate azosisa classe na yembulo ngana eto za ekolo moko biso na bango tuza ekolo moko likamuni nango ya pasi eza wana bandeko yaya loko azaka yaya lobi asengela ekoloba mwana mwasi alobi na sia mutema tokanga pe na kotika mwana mobali tasalika assemble na miso ya yaya lokola ndimi lokola comprendre lokola boyi meye na mwana mobali na bolingo ezalaki nango kaka soka uti université aleki kuna noko abondeli mpo na ye soka eleki université akake kuna noko abondeli mpo na ye akataki te yaya koto na ndako makambo zosimba lisusu te bato a konta kuna bayebise ke ndeko zotosa lisusu te mikolo ezoleka ebele zotosa lisusu te toyokanaki boye te bayebise kuna na kote na ye akende kosine contrat lokola yo ozokoka susu kosala makambo yango na butu te lokola yo ozomona ke ozomekameka ezosimba lisusu te esengeli ovandisa leki na yo osolola ne boye na moi vandisa leki na osolola ye boye na moi talisa ye yebisa ye ndenge condition ezali po soki biso ko osalela makambo te oyo koyela o matali yo eza mibeko topesaki esengeli o respecte pe ondimaki osalela kango ndenge nini olingo osukisela yango na nzela bandeko grand frère azalaki na choix te avandisi petite sœur avandisi ya bandina na masolo aleki nanga boni boni santé yaya naza bien santé na kesani yo ozomona nga boko tala nga bo santé sana ko be ya likamni oyebi ke bapapa bakufa na mama bi yaya bapapa na mama bakufa kala problème nini eleki nango biki nga muna salela kayo nyonso yaya na yebi yo mtu salela nga nyonso makamno so mtu salela ngai oleki nanga tukana na likamona na yebi sunete so ko kusunga ngai yaya lobana likambo ngo na yo kote lobana soko kondima ponenge zabongo esengeli ka kondima yaya ndeni na kondima ka likambo bwena na yo kiti yo lobana nu ngana kotala likambo ngo za ndenge nini bandeko eza pasi na mokilo to vandi me makambo etondi sami na bisika o soki bayebisi te okoyeba te
yaya eko yebisa leki na ye vérité ya contrat wana oya signaki na ndenge ba yebisilaki esengeli ezalela mais azo comprendre lisusu te comment na couple wana ya butu ezosimba lisusu te azoyeba te yango na vandisi oleki na nga natalisa o ndenge makambo ezaleli do yo kaka esengeli osunga ngai bomengo nyonso ozomona kati na ndako mituka nyonso etelemi libanda lupango badepense nyonso nasalelaka yo mbongo eutaka na condition wana doki lelo leki na nga soki yo okokomprendre nga te mpo okondima kosunga ngai te tokosuka mabe parce que yango condition bapesaki nga mais nazo comprendre lesu te soki neti na ye na ndenge butu nazokoka lisusu te yo mpe na ndenge moyo okomi mwa teti okomi kaka kobeta toloke mobali wana ye kaka nzoka nde yo na moyo okoki kotikala kobala te yango makambo nga na sinya kuna bandeko mwana mwasa ye Kidiba mwana mwasa ye Jisa komutala grand frère mwana mwasa zoyeba te nasala nini makambo yaya zolobeza ndoto makambo yaya zolobeza poisson d'avril abise yaya okozongela makambo lobi okobandela makambo yebisinga yaya lobi ndenge na yebiso naza yaya na yo mwana mama na yo makambo nazoyebisa yo eza ya solo eza ya lokuta te soki okosunga nga te nga yaya na yo okotyanga na difficulté condition bapesanga yango wana nasi nasalela yango bambula ebele mais se dernier te ezosimba lisusu te nayebi te pourquoi bandeko eza matata leki alobi yaya nga nako kondima makambo oyo te nakoki jamais kondima makambo oyo nabala te na vi na nga natikala boye yaya yango oza koboya mibali nyonso na memela yo awa baza na bango na problème te mais condition na yo nde ezala kosalaki oboya bango opesa barezo ezanga nango ntina nakoya na mobali boye te nakozongisa boye te nzoka nde yaya oyebi likambo mpo na nini onyokoli ngai mwana mama na yo boye mpo na nini osali ngai boye bandeko mwana mwasi wana bima na ndako abandi kolela azokima mbango ake ti epai ya noko oyo abondelaka mpo na ye paster oyo abondelaka mpa na ye bandeko ake koloba makambo nyonso epai ya paster ake koexplike epai ya noko ya bamwana mobali oyo azolinga afiance ye aexplike nyonso eza mbala ya liboso te nakende na mibali ebele grand frère alinga kaka te même temps on a ko présenter neve na yo grand frère a compliqué ngai nzoka nda yebi likambo tala makambo ndenge ezalelaka noko alobi oui na yebisaki oke ozana mikakatano yango na lobaki ke kota na mabondeli omoni ke tango yo koti na mabondeli azokoka o lisusu te alors fuka manga na bondela lisusu to bondela lisusu makasi na milimo wana to bondela lisusu pona ko bengana esprit wana o ya lingi ko ya ko dominer yo ke makambo butu aye nango na moi aya ko solola na yo to bondela na nzamba sunga bandeko koto bango tango bazo bondela pona situation wana grand frère le ko les aleki keza makambo butu ebimi na ndenga moi esengaki normalement petite sœur fala ndima mbala moko lokola petite sœur andima kite ake lisusu ko kimele pa mosali na nzambe babandi lisusu ko bondela kune pa mosali na nzambe tango alobi vérité ya makambo so grand frère ayebisi ye ake ko komisela ngo lisusu pa pasteur o azali noko ya bamwana mobali oyo azolinga bala ye mobali ya mine noko na bango tango babandi ko bondela na situation kuna koto yaya beli liboma yaya beli liboma parce que secret le ko le bimaki na moi il fallait leki andima lokola leki andimaki yango te akeko kimela na nzela ya losambo yaya beli liboma bandeko esali pasi bandeko na ngai losambo eza important na vie na biso batu to kangama na losambo to négliger losambo te to zalela ngo penza makasi tala ndeko na biso ya mwasi aumeli na boumbu ya kozanga koyeba avanda kanene na kati ya mabe alamuka na kati ya mabe bakado nyonso yena ya zwaka wana bazola te kitoko makambo nyonso bien nzoka ndeza na condition na buta koma kolota kaka bandoto lokola zalaka mwasi ya libala nzoka ne misala ya grand frère lokola nzamba salaki ye grâce aye ko kimela na nzela ya losambo ndeko aye kozwa lobiko ndeko asungami ndeko akangolami pona losambo bisika nyonso bozali bakulutu na ngai bino bolandi ngai partout dans le monde entier
losambo ezali munduki munene kati na biso bato. Ezali munduki munene. Tango mususu negligence eyelaka biso. Diable soka lingi abenda o pembeni na ye, asala yo mabe, akokimisa o pembeni na losambo, akotia yo musika, parce que ayebi ezali barrière. Bandeko to néglige losambo te. To néglige losambo te banda na ngai moko. Na bakisa lisusu courage makasi ya losambo. Ezali vraiment arme moko munene. Ndeko mwasi akangolami. Ndeko mwasi abikisami na nzela ya losambo. Losambo ezali na makasi mingi. Losambo ezali vraiment oyo isika biso peuple de Dieu. Libota na nzambe bisika to kimelaka. Bisika to kendaka kotia relation na biso na nzambe na nzela ya losambo. Ndeko alobi ndeko beta lisolo na ngai pona kopesa lisusu bana na nzambe makasi. Pona kopesa lisusu bandimi makasi. Baye o bayika mpiko na mabondeli. Bolemba te. Ezali vraiment munduki munene. Ezali arme. Eza important na vie ya biso bato. Biso baye oyo tozalaka na mwa négligence tolamuka. Na ba oyo basi batelema na bango na losambo. Bo continuer. Ezali vraiment ebundeli munene. Tala ndeko mwasi. Lokola mikotisaki na mabondeli. Lokola mikotisaki na nzela ya losambo. Prière. Tala bisika suki. Tala solution azwi na vie na ye. Tala misala ya moyini. Misala ya diable bimi libanda. Kaka na nzela ya losambo. Bamasolo boye eza ebele kati na mokili. Bandeko to sunga matozwa mayele. Losambo bakulutu na nga bayaya na nga banoko na ngai. To yika mpiko. Basitasyo ebele. Le deranjaka biso mususu yebi mususu po yebi na yote. Metango za makasi na losambo. Ta mususu nzamba zo kupengu sango na ndenge na ye oyo yebite. Merci beaucoup na bino nyonso bolandi ngai partout dans le monde entier. Na pesi bino ba merci beaucoup nzamba zongisela bino ya mingi. Nazo profiter lisusu kopesa merci mingi na mama na ngai Maria Fula. Mama na ngai Maria Fula na kati ya Canada, merci beaucoup mama. Na bosani te ndeko na ngai Nancy Mazieta. Nancy Mazieta na kati ya Canada, ndeko na ngai na pesi yo ba merci ebele. Madria, merci beaucoup. Na ke lisusu kopesa merci mingi na ndeko na ngai Jinaga na kati ya numérique. Na bosanite mama Charlie Shalamama. Merci beaucoup mama na ngai. Nazo profiter lisusu ko souhaiter joyeux anniversaire na kulutu na ngai Jacqueline Baku na kati ya Cordof na Blanchetown. Kulutu na ngai Jacqueline Baku. Lelo mukono ya anniversaire, joyeux anniversaire. Bambule bele. Nzambe azwa lokumu na nyonso asali pona obakisela lisusu une année de plus. Na bino nyonso bolandi ngai partout dans le monde entier. Na pesi bino bambote ebele, na pesi bino ba merci mingi. Tokutani na bino na lisolo ezali koya à suivre. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée vers USA, Canada, Brésil, Europe, Dubaï, Angola et les deux Congo. Pour plus d'infos, appelez au +1 253 292 75 59. Allô? Bonjour, c'est M. Gabriel. C'est de la part des Cross Agence. Nous venons de recevoir votre rapport et on a besoin de vos coordonnées pour faire la livraison. Ok. Merci et bonjour. Oui, mais problème. Non,
problème te papa. Biso to zaba pia Cross Agence. Biso nde mputo wuti ko benga bino. Benga kasiko pas même 5 minutes sur avion Tony. Non non, Cross Agence c'est la rapidité, l'honnêteté, la sincérité et l'efficacité. Ah bon? Cross Agence et kotikela yo mongo na yo. Papa okoki ko signer. Na ko signer. Eh, fona la tilamba. Cross Agence. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée. Cross Agence, c'est la rapidité. Avec Cross Agence, pour plus d'infos, appelez. Pour les États-Unis, contactez Cross Agence au +1 253 292 75 59. Pour les Canada, +1 514 557 31 51. Pour les Brésil, +55 219 798 242 25. Pour l'Europe entier, +35 38 764 31 520. Pour l'Angola, +244 94 956 495. Pour le Congo-Kinshasa, +243 82 22 72 848. Avec Cross Agence, c'est la rapidité et l'expérience. Avec Cross Agence, faites vos transferts d'argent de façon simple, rapide et sécurisée. Avec Cross Agence, pour plus d'infos, appelez au